likolo bango de bazar exemplaire bango de bazar ba modèle en fait et ba africain tout et ce total Congolais ont chapeauté presque partout ils ont Maître Gims c'est un Congolais. Ah Maître Gims. Mais bien sûr Maître Gims c'est un Congolais. Fallait pour pas Mais bien sûr Maître Gims c'est un Congolais. Fallait pour pas Congolais ont chapeauté partout ces Maître Gims. On était par Robinho. Comment mais bien affilé il chantait avec des chanteurs. Vous comprenez? Mais mon toya n'a pas naïe baillé. Vous comprenez? Il faut Fabregas. D'accord. Il y a un Côte d'Ivoire. Mon taleka a bango tout Arafat. Voilà. Vous comprenez? En fait départ Arafat a d'ailleurs qu'on a monté dans la soukounate. Vous comprenez? Je crois Arafat on a avec moi na Bible. OK. Obike. Ba couper décalé ma ramener sur na ba s'inspirer na Congo. Na ba ndombolo we cancer. Au monde qui Arafat. À ça, la interview, Michel Loba, il a s'inspiré dans l'animateur il y a Congo, tel que Bill Clinton. Nganalinga malela ngai na pona tolapana seleka tobana kino sukaliwa Maleksa kenaye erite yibula voix esi bonga nango utakala e nakoki nanga koyemba pe na yemba leze ngayo nie wapi Sankara de Kunta. Alors yemba ndeni nzembo anozoyoka ezanzembo nanga nzembo anozoyoka ite yibule ezanzembo nangai nganga ezanzembo nanga osea voix de bonga nango kozonga no pe maison Ibrator Azaki en fait avec vie moko ya quartier ba fabo oh aza mebe vie na binoro ala vie. OK. Avec vie moko boye en fait vie ngo mutayana ya memela Fabrice César ya Ser Arafat. OK. Il y a banda à côté kuna monga fula côté ya balivolo na Ibrator. Ya Ibrator. Ezali kopanza keba mopepe mabe ezali koboma keba ata osambelaka te sika mabe emamemame emambumambwe emamemame emambumabwidi makambo ebimi mamemame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bala nzambe mame mopepe mabe monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Voilà, merci beaucoup chers internautes, bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi. Nanenga Moukete, merci beaucoup, ça dépend à l'heure à laquelle vous me captez partout dans le monde entier. C'est moi votre humble serviteur héritier Iboula Mwana Tsukana Bangonyoso. Merci beaucoup là directement, je dis merci à Maman Rosette à la fleur d'Ambo. Je dis encore merci à le tout puissant champion Wada depuis La Rochelle. Pourquoi pas à Drisha Motomètre, Bébazibé, Bachafou, Omonango. Merci beaucoup à 3L Magique, Lotis Loni, le Fatenda, Yarosien, la Taylor. Merci beaucoup à René Coty, la Carleus et Air France. Balobi déjà, na mabélé à Banca, il y a 7 à la biso donc.
Tout le monde a été mon vieux René côté la Carl Lewis. Tout le monde a été ça bien mindi. Et pourquoi pas à Sandra Wangata, maman à Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Pourquoi pas mon président Bruno Lubi Kambon à propre Julia Florida, maman en Jancy. Par rapport à l'actualité, aux arôles de la musique congolaise, héritier Iboula Kima Kimbangu. Yaroya Melabino, Océan des Charmes, Autorobetanema Solo, Obongo, a signé titre un album, il y a Maestro, Oyazabongo, Motonaye, donc Toro ba featuring, tous les années. Donc, a signé titre, on a combo ya négligence, on peut yembeli bongo, moto pa yebani makasi, na évité parce que nous avons dit que nous avons moto, est-ce que Océan pas vu déjà moto? On a vu la mouta makasi parce que bata makasi ba comment la bonne belé na mboka o musée soza d'accord on a so fungola vraiment et je dis bonjour Océan des Charmes. Bonjour nayo Héritier Iboula. Bonjour na batutu ba Hollande biso internet nyon surtout. Bonjour na bango, mbote na bango ba bonne année na bango. Ma meilleure vœu to côté na 2021 dans ma batterie biso. Donc te rendre grâce na Nzambe. Et puis beaucoup misaï ma casse n'a permettre à tout le monde en avoir le souffle. La caméraman n'a besoin en 2021 quoi. En fait c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup donc c'est ça quoi. Tous en ayo Océan des Charmes. Oui, si mon quotidien na temps aux aïe na studio, quotidien na temps de bonne négligence. Trop de fatigue donc on a aboué trop fatigué alors. Le studio est bandé lobby depuis 19h, 10h donc on se combat parler qu'à la mingité. N'a pas mis même pas. Tellement ils ont moussala topona le roi basoda choisité tout ça l'émission Nicolo presque tout dans le studio tout là on a studio au moins que même on a diminué en fait moi poids on a perdu moi poids diminué et puis on va tentir vu que tu bosser tellement trop en sorte que l'album on ebi makalaming était ma chaud pour faire brazo l'album na ebi ma chaud on travailler pena ya en fait on travailler pena le roi album en sorte que tout aussi ça boulot. Mais Moussa les Oléganes au carré. Voilà, Moussa les Oléganes au carré, Océan des Charmes, on est en 2021. Par rapport à l'évolution de la musique congolaise, la musique n'a plus aucun nom. Musique est bien, musique congolaise est bien. Pour ça, tel est le cas congolais de mener car la musique est moi. Car on débat les polos, on débat avec exemplaires, on débat modèle en fait et africain tout. Et ce total Congolais ont chapeauté presque partout, ils ont Maître Gims. C'est un Congolais. Ah, Maître Gims. Mais bien sûr, Maître Gims, c'est un Congolais. Fallait pour pas être. Congolais ont chapeauté partout, c'est Maître Gims. Ah, mais fallait pour pas de chapeauter. En fait, Maître Gims, on a chapeauté presque partout. En fait, on a sonné un peu partout. On a presque en France, on a Maître Gims. En fait, c'est ça. Dans les moutons chapeautés. C'est exemple africain tout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tout ça appelle moi à Légion Mouké parce que moi maquillé le mot rebimi na Côte d'Ivoire. Général Makoso. Après avoir collé il a fallu pour pas remettre un concert. Général Makoso a sali analyse dans une émission. Pour le baquet, artiste fallait pour pas. Sur le plan et chant, Azala Rafomate. Et puis des deux, improvisation, ils ont raté. On a évité la nenga mon artiste. La nenga ligeant sali parce que batebe batté plus loin que le baquet a fait réduire la mission congolaise généralement. On a évité autant que Océan des Charmes, nous appelons chanter au Rolobanis. Généralement, les Congolais vont aller colo makas. Donc, en Afrique, mon côté, vous comprenez? Dans le temps, ils sont à lobby que ba couper décalé ma ramener sur na ba s'inspirer na Congo na ba ndombolowe consort au monde qui Arafat à ça la ba interview ben Michel Loba il a s'inspirer na ba animateur ya Congo tel que Bill Clinton vous comprenez de l'élo style union en fait style union sur monde en Afrique ba s'inspirer ba puisera a on a RDC donc on va y a kolo ba bongoté pour Congo est appena source d'inspiration Afrique mobile vous comprenez ils ont engagé Kaye va proposer les engagés Kaye et puis il y a mon point à bongo peut-être un peu côté la bataille et pas na bango vous comprenez peut-être pour déjà ils ont proposé les engagés Kaye mais il y a encore consciemment et puis que Congo vous comprenez ils ont blague dans la musique déjà à l'époque
nga na mona ba ventone we razara soit telemi ba jo na ba gaou so moni we rando longo la ba chapeau. Vous comprenez? Donc on lenga ventone danger. Donc déjà rien à dire quoi. Donc fait ça pour makambuté qui est de gauche à droite et puis tout créer un débat polémique. On va peut-être un souiller à mon avis karaké pour un soubachaïka comprendre bien créer makambo créer ba base voilà. Là peut-être fois simba mboka au Congo. Vous comprenez? Mais Congo na Côte d'Ivoire taïmo. Côte d'Ivoire champion na bango zaka on a Arafat toi d'ailleurs. Wa ba lox boy wa zaka ba paquet. Yonat. Et siko yé ando imité Bilton. Mais alors à quoi y a commissaire artiste na bango de Bardo abi de Bardo. Déjà na lobby boy déjà na Côte d'Ivoire. Montaleka na bango tout Arafat. Voilà. Comment? En fait départ Arafat d'ailleurs kuna mutadara sukuna te. Comment? Siko Arafat on a avec moi na Bible. OK. Voilà, très bien dit, merci beaucoup Océan de Charme. Abi Arafat wana azala moi na Bible. Badaba polémique, c'est la polémique, la polémique, c'est la question. La polémique, mais ça par rapport que Arafat et moi reconnaîtra yango. Comment? Arafat et moi reconnaîtra. On sort telle musique, nous sommes des tamalelo en Afrique. Au moment que va s'inspirer quand en RDC. Ça va se ben nabi sur auto beta. Ah, on va comme si on va couper des qualités. OK. Et là on me saute. Voilà, et là on me saute. Est-ce que vous préférez appeler un artiste comme ça là bas featuring? Au moins un leader mo boy. L'album naé, azape na musicien va accompagner mais l'album na salé au moins 5 à 8 featuring. Featuring est dans ma bête. En fait, là on est sur de faire avancer musique est dans ma bête. Tu comprends? Pour musique est dans la frontière té. OK. Toko ko limiter raté que oh featuring est dans ma bête comme ça là. Et dans la ma bende on a musicien. Ngape musicien surtout yo kanito imba ensemble toko ça featuring to imbi. Des photos comme ça on m'a dit. OK. Et dans ma bête pour ngai échange ya culture wana. Et dans ma bête là. Et là au moins malam makasi. Voilà, très bien dit. Ezelo omoro ya malam ya makasi. Parlons un peu de la négligence. Nzemona yo au signé bongo. Et dans l'album ya Fabregas. Oui, et dans l'album merci à Fabregas. Mais si on s'est retrouvé en fait dans l'album Makambo trop la belle mission, mais n'empêche au 2021. Mingi pe balanda nga na 2020 basi bakufaki na corona. Voilà. En fait mission soupé balanda nga te peut-être sur Holanda nga lelo. Fabregas c'est un frère, c'est un ami il y a longue date. Et comment appeler mitango comme lokola kindeko en fait ne bat baloba ki camarade ya bongo na tango mosusu ne karaginde. Comprends? Dans un sens à bongo vu qu'on met la qu'on travaille ensemble et puis on a pas problème avec comme l'océan au bateau ba yebi ba voir et puis il y a comme ça que na sala rappel près 8 ans na ko ka kuye mbaki 8 ans na Fabre yo monaté masa na na chai poa nous ko un peu trop ensemble et puis na chai poa mais na ko chapo na ne bonyo comme ensemble bozaka na banani kozala na banani na ndenge bo bandaka musique ne bonde ko travailler banito kasi po banema ma musique te parce que ça master Fabregas te ba ki camarade ya bomwana ti mais il y avait aussi des amis au wande ko sangana bozo travailler ensemble bo répéter ka bani tout bolu ka na ebi ke Fabregas na batuna ye kabani na batuna Fabregas na mo alemba OK na mo alemba Fabregas na mo na matete OK Fabregas na matete da le roi star na bango kabani siko Fabro Adana bateau bande ko yela ngai en étape ba chanteur ya côté na mono matete comprends ayela oneti nani ayela nganeti nani oh non oh nani nini c'est pas tanga ka kombo na kanisa nani élève du maître ayela ngaye élève du maître OK ngai bisusu ayaka na Robinho mundibu ayaka suna na bisusu na ayaka suna nani ko nani omba kola en fait omba hier on a été mais omba en fait on souhaite OK pour travailler omba pas là parmi bateau tondo travailler na bango OK tu comprends mais ba mission au Fabre na bango pena biya ya yé ah mais quand après voyez mais pas yemba on est ba Robinho comment mais bien affilé il chantait avec des chanteurs tu comprends mais motoya na epona yeba yé tu comprends il a Fabregas OK tu comprends et puis nani susuna oh nani
En fait, on dit que tu as ébi, on a Yasser Arafat. Ok. Na Yasser Arafat. Voilà. Nama ça m'a prince déjà ici. Ok. Ne va te demander au travail. Bah moi ça t'en travail na bango. Na ébi ko retourne en pays Brator. Na ébi. Mais Brator azaki. Brator azaki. En fait, avec vie mo boya quartier ba fabo. Oh, azaki même vie na binoro. À la vie. Ok. Avec vie mo boye, en fait, vie ngo mutana ya mais les Fabrice César, Yasser Arafat. Ok. Il y a banda à côté kuna monga fula côté ya balivolo. Na Ibrato. Ya Ibrato côté côté monga fula quartier mo ezaka na monga fula. Te monga ba côté ba campus na ni na Lemba. Monga fula ezaka na quartier mon côté quartier. Ezaka côté monga fula côté quartier mo ezaka na so. Manzalemba. Mba. Nini. Badadi. Na botani quartier. C'était maman bout de. Na botani quartier. En fait, il y a vraiment à côté comme tu as regardé ma tête, il y a Yasser Arafat. Ok. Il y a en même temps, vieux pour y aller là qui vient fort. Vieux à Linga, il y a des décorateurs. Vous comprenez? Il y a des décorateurs, des banderoles et puis des télé bananaï. Et rien que ça là. Na décorateur banderoles. Non, Ibra. Ah ok. Il y a artiste. Il y a des décorateurs. Ok. Vous comprenez? C'est ça là qui est. Comment on peut Michel? Ok. Voilà. Tu vas comprendre les places où tu as les places où banda, mais na bateau tani, mais le long tu reconnaître les arabes Fabregas. Fabregas, et ça, tu reconnaître les Fabregas. En fait, na kolobani. Bango batkala aux camarades nangate. Batkala aux camarades na yote, mais bon fan na bango. Batkala aux camarades nangate. Ok. Camarades nangai, et ça Fabregas. Ok. Vous comprenez? Voilà. Moutala qui singa bango eza Fabregas. Ok. C'est tout à fait ma musique peut te salir ngo kaka ngana Fabregas. Voilà. Bango ne sommes takoti bana ma musique comme bonne Fabregas. Voilà. Mais ce qu'on a Fabregas akoti ngana ma musique te ngana Fabregas to sa copa musique dia bisode. Ok. Mais bango comme takoti bana copa musique la Fabregas. Ah ok. C'est tout à fait normal que Fabregas n'a reconnaître ngai. Ah ok. Tu as reconnaître yo, nzemba négligence c'est ça yo to composer to Fabregas. Nzemba négligence c'est un thème mon auteur compositeur océan des charmes. Ne bossa fitting na Fabregas. Oui, tout ça la tête tout ça les tout ça. Ah bossi ici déjà. On a déjà chanté. Ah d'extrait ouais on peut ça biso vidéo oui. Tu as yango. On l'a dans la vidéo il y a studio déjà les to yemba. Mais aussi déjà oyembeli nani. Il y a bien que triple L magique. Oh, si c'est long il le Franken. Oui, mais il vient dans 3L magique. Donc le tis long il le Franken de triple L magique. Viens ya yo ana. Viens dans viens. Oh, viens dans vraiment. Ah. Non, les gars, maintenant c'est déchaîné danger te pour nous te peiner d'avoir faible pour notre fatigue. Mais viens on a oh viens on a danger on a le tis là. Ah ça va bien. C'est ya ça rappelle ya mundele. Mais moi extrait ça la moi bien. Moi qui singai lokola lisangwe kauka ekweina mabele ba négligé ngai mais mokolo ezali bakolo kotanga ye po bateka ngai na servir des milliers de personnes lotis c'est longi lo fankenda triple L magique ya mama poko bwa ki singai lokola lisangwe kauka ekweina mabele ba négligé ngai mais mokolo ezali bakolo kotanga ye po bateka ngai na servir des milliers de personnes lotise longi lu fankenda triple L magique nangai ngai na kokoka koboya yote ngai oyo na kokoka kobosa note ngai na kokoka koboya yote lotise longi na kokoka kobosa note nana yebisioke Molai ya mandefu ete ibula Molai ya mandefu na yebisioke Molai ya mandefu ndela kisike aza mukolo ya makiki n'ont jamais hérité ibula Lotis pourquoi yozo kanisa lokole linzaka ezalaka visible na nzoto Ndelobi kaza important koleka motema ye tika komiko sa lotis elongi lu fankenda
tika komikosa na yo e ngai na kokoka koboya yote na kokoka koboya yote ngai na kokoka koboya yote na kokoka koboya yo wemba pasi est-ce que aussi on a notice ya Mungu hapo mama yeba kantito ya kotia na biloko mama tia ka Mungu kaka na conviction na ye rappela kanga pe komo ya cameraman na biso musée musée est-ce que aussi on a notice ya Mungu hapo mama eba kantito ya kotia na biloko mama tia ka Mungu kaka na conviction na ye foye biete kokoka kabense kabamba niklete na nyango alongoli yo conviction kati na yo kenga na lingaka yo pana bananga ye voilà kokoka koboya yote nga lotise longi na kokoka kobo sanote ngai na kokoka koboya yote triple L magique na kokoka kobo sanote te ibula na ngai. Voilà, très bien dit, c'est océan de charme autozanaye océan de charme. En tout cas, océan de charme. Batu Baolanda biso, batu bazolanda partout dans le monde entier. Tu nzembo négligence oboyembeli bongo lotise longi lufuatenda. Motema ya Rosien la Taylor, Julia Florida. Tata mwasi ya bana, en tout cas bambote na yo. Siko à part ebitango yemba na yo ndi okotamba modie. Ya relo konot. Ngana linga malela ngai na pona tolapana seleka tobana kino sukaliwa Maleksa kena ye erite ibula voix sie bongala ngo utakala e nakoki nanga koyemba pe na yemba leze ngayo wapi Sankara de Kunta Jerene Golo Mamalando apona Tolapana seleka Tobana kino sukaliwa Maleksa kena ye Ete ibula loko les antembo na ngai na kokoyemba yango na ba forme nyoso na lingi pweza lango ya ngai oyebi lisusu mosusu peut-être oyebi yango te nazalaki na mwa espoir ke nzambe akotindelanga Niclette Panaba ndenga tindelaki Marie-Ange po yebisa ye yokozwa zemie yokobota mwana yokopese kombo ya Yesu Masia wa Kristu. Océan de charme. Pardon, on peut assurer. Nzembo wana ezayanga alors yemba ndeni nzembo wana zoyoka ezanzembo nanga nzembo wana zoyoka ite ibule ezanzembo nangai nganga ezanzembo nanga Océan yeso voix de bonga nango kozonga no pe maison mère ozonga no maison mère auto ça c'est important auto ça la femme c'est important auto ça na fa go bima nango zongi no maison mère ke no maison mère yanto ne pas na posa na ite ibula bande ko bana maison mère bazala kuna tu comprends en fait biso on est HPC pour ça déjà tout ça la auto ça là tout ça la auto ça là en fait je te jure que collaboration tout ça na Fabro et ça l'exploit danger tu comprends en fait il y a deux billes à carrière il y a océan en fait ils ont sur océan à scène en fait pas de CP là bon ça discuter nzembo bat bo za décider bo CP bon CP la makasi o apenze me bimpe bo accrocher ba CP la makasi en fait ngai na daraja ya bato baloba trotter voilà on comprend mais tous les landais moi bima yo pesa nga raison quand de to va no lelo na data lelo on vend le biche non na mon côté. Ok, Océan de charme, tu as chité vraiment l'émission sur mon après négligence, le projet nous avons. Projet de Belé. Après négligence, il faut le single, il y a au moins 3 titres. Ce qui est Belé, comme album, il y a 5 titres. Vous comprenez? En fait, Babylon a tellement ébélé. Et il y en a l'homme à Yembaka. Pikambo nini
likambo nini likambo nini esilaka te likambo nini likambo nini hérité yibula likambo nini nasali yo nini atako mabango ezalaka okoki kolimbisa te toleki na likambo mosusu adamu atako imotolesaka eva mbuma na jardin nzambe abenganaka bango mayebisaka eva te lokolo lesinga mbuma yo nde ekende nzela na yo toswanaki tobundaki nyonso ya bolingo me yango te okokaki kozwa décision mpo yo okende nasi nasenga yo pardon ndima nzoka nde na motema oboya na yo kolimbisa ngai oboya na yo kobosana likambo nini héritier yibula likambo nini ngai likambo nini esilaka te likambo nini ngai oyo likambo nini oseya likambo nini ngai likambo nini esilaka te likambo nini Océan des Charmes, il faut ça effort à Makassi. Il y a des Kasi bandeko non so uzana bona tinel bando beta musique à tinel bazali kolo. Bana ba succès Robino yo ana zo moyi tango ya kobimaka. Elite ko kota eko koma turia sanzanyo se la kana ngonga nango. Ngula tagwe ko beta ate umeli makasi ata oyo ya nowe 40 40 nuit esilaka. Likambo nini hérité ibula likambo nini likambo nini esilaka te likambo nini likambo nini likambo nini voilà likambo nini esilaka te mais baninga bazo évoluer baninga bazo évoluer c'est bon te retard l'avenir nous donnera toujours raison likambo nini hérité ibula likambo nini moya te ko ekobimaka nebi ekokota ekokoma tour ya sanza nyonso ezalaka na ngonga nango likambo nini héritier likambo nini lobi ezalaki tourna ye lobi kuna toya oyo wana lobi pe kokoma tour yo océan des charmes ba oyo zobeta lisolo toyebaka bango te na musique ya mboko yo très bien dit, très bien chanté. Donc, likambo nini no océan des charmes likambo nini ngaye likambo nini héritier balobaki ngana koyemba lisusu te balobaka océan koyemba lisusu te likambo nini bango moko bazobimisa balbum ezosimba nango lisusu te likambo nini wana bato bakangaka silaka te likambo nini bato bakangaka voix likambo nini likambo nini esilaka te likambo nini hérité osoka muto imba chanteur imba likambo nini esilaka te likambo nini balingaki betu fetala na ngai océan des charmes mais papa fort ton jet n'éclaire pas na bananga océan likambo nini héritier ibula likambo nini triple L magique le tissé longi lu fankenda mais c'est négligence oh ngana leli likambo nini mais so likambo nini wana za kolela likambo nini wana za kolela wana lo banga ba boma yo ba bebisa voix na wana lela pona héritier batana héritier pasala asenga da ba pardon na nzemo na désolé tolimbisa yo po limbisa nga kanga ba pe voix tolimbisa yo po limbisa c'est bon likambo nini sila comme vraiment na souk émission na biso na bateau nyonso balandi yo habité bako retenir ni na passage na base la négligence de makala mingete auto embeli lotis longi triple L magique Moussa et Cécile dans studio déjà ntembo to maintenant kala mingete la kaka comme une étape ya mixage na mastering auto lancer yango ba oza de suite là on a ko ipsa bango ka yango wana quoi ba salutation na nga danger eza kaka epa na ye moko lotis longi lufankenda triple L magique napesi mpe mbote mingi na Rose Itamba la norvégienne napesi mbote mingi na Pipi Moussada Volandor napesi mbote mingi na Gloire de Sonama napesi mbote mingi na Ige Maquiz le mystérieux napesi mbote mingi na viens ngai on a kobosana te tonton Tiamou na palace on a pesi ba salam en fait c'est ça quoi. OK, merci beaucoup là c'était Océan des Charmes numéro contact au PCT numéro nanga pour mutabenga ngazwa ngai abengi na 081 12 28 906 081 12 28 906 obengo Océan des Charmes et soki olingo lukanga na Facebook okoni Océan des Charmes métallique ozingai
Voilà, merci beaucoup. C'était là votre artiste qui vous aimait beaucoup. Océan des Charmes, en tout cas, là, moi directement, j'ai dit merci beaucoup à Maman Rosette et la Fleur d'Ambou. J'ai dit merci beaucoup à DM l'International, pourquoi pas Dr Chirac. Merci beaucoup à Mokonzambo, le tout-puissant champion Adol depuis La Rochelle. 3L Magique, Lotis Longi, mais c'est négligent, Motemaya. Mère Rosiane Boula, Rosiane la Taylor, Maman Namigena, Amika. Na Anna quoi. Donc je dis encore merci beaucoup à Bruno Lubi Kambon à propre Sandra Wangata Maman na Petit Brown Junior et Broly Match Julia Florida Tata Mosi Abana je te salue Maman l'agence. Pourquoi pas Drisha Motomètre Bebazi Beba Tchafouin Omonengo. Merci beaucoup à René Kokila Carle c'est Air France toujours. Bino boutique à héritier Iboula. Merci beaucoup à la corporation non sur les médecins. Au Bazomi Bongo en Afrique d'ici, en tout cas, je vous salue. Et puis merci beaucoup na Mouzé na ma caméra, pourquoi pas na Hervé Bossitampene, Mouta Simi, montage ça la TikTok, na Elengi. Je dis encore merci na Baunion so Bazoaratan, Bao Bazo Pesa, héritier Iboula, Matoi, Tobata la Rangana ba télévision, na Baona Banda Kuna Baon, je vous dis en tout cas, merci beaucoup. Nena Lobara souvent. Tomonani Soki Nzambe Azondi Namite Play. Monatie Botalelanga Congo température ya Maman Rosette la Fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température